gestion c'est compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CA mfumu ya mapata na RDC. Année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Se présenter devant la poste télévision, mais pour présenter Info Lingala Journal. Il y a un peu mbote na bino nyonso to fongoli yango pona kotesta bino ndenge mokolo ya mardi 28 juillet na centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Oui, que chef de l'État présenté Tshisekedi Tshilombo a accompagné qui distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi a président qui première édition il y a programme national de bourse universitaire excellence à RDC héritier Mapindemi a fait bino ba détail. Mardi 28 juillet 2026 na centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a présidé qui première édition il y a programme national de la bourse universitaire excellence ya RDC. Dans la cérémonie solennelle 185 lauréats, il y a dernière session il y a examen d'État, baoutaki na 26 provinces il y a République démocratique du Congo, ba bénéficier qui na bourse oyo excellence ya RDC na malobanaye na kombo ya ba boursier Mai Ntela Samba Jemima akumisaki implication ya première dame pe nanzela ya fondation Lona pe ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo a contribué na institutionnalisation ya programme excellence ya RDC bourse oyo ezali ko représenter bien plus soutien pour na kokoba ba étude Pelisusu ezali kotali sa volonté ya l'État congolais ya ko investir na capital humain ya kotombola mérite pe ya kopesa jeunesse ba moyen nyonso ya ko réaliser ba ambition académique pe kotonga avenir na ye ndenge a déclaraki na cadre ya mise en œuvre ya programme excellence ya RDC Fondation Lona azali ko collaborer na ministère ya enseignement supérieur pe universitaire pe ya recherche scientifique pe innovation pour na organisation ya test national désignation d'examinateurs, supervision à épreuve, peu suivi administratif et candidat. Pour être rappeler nos programmes excellence à RDC, ezali vision ya gouvernement ya république, ezali ko viser kotombola mérite ko encourager excellence académique, peut ko former une nouvelle génération de cadres capables de contribuer na développement scientifique, technologique et socio-économique ya RDC. Nangambunae Marie-Thérèse Somba, ministre ya enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, akumisaki président de la République. Oyo azali kota éducation et formation na ya développement national. A rappelé que programme excellence ya RDC ezali koko ba objectif na yango kotombola excellence scolaire chez les finalistes de examen d'état, ko former une nouvelle élite pe ko investir na éducation ya jeunesse, pe ko accompagner ba lauréat na poursuite ba études supérieures na bango na mboka lokola na étranger na ko garantissaka égalité ya ba chance sans discrimination.
Namasola primature boye retenu que premier ministre Judith Suminwa a talisi volonté à gouvernement ya kosala excellence scolaire politique publique durable ezala ki bongo na occasion ya première édition ya programme national de bourse universitaire excellence ya RDC. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a visité installation ya guichet unique de création d'emploi mokolo ya mardi 28 juillet 2026 héritier mapindemi kabusulundombi va accompagner qui est Vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a visité l'installation de guichet unique de création d'emploi. Oyo et Salemaki mardi 28 juillet 2026. Visite Oyo ya Moussala et ça pour l'objectif que ça la évaluation ya fonctionnement ya structure stratégique Oyo ya gouvernement pays ya progrès ya système ya création ya entreprise et outil dans secteur informel na République démocratique du Congo. Économiste national azalaki accompagné na ba ministre d'État. Économiste national azalaki accompagné na ministre d'État en charge de la justice pe garde de sceaux. Bango bakendaki na installation nyonso ya guichet unique, lokola bureau ya de Girard et pas wapi processus ya enregistrement et bandaka pe ya banque oyo azali ko encaisser misolo service ya notariat ya folios pe ya bureau ya vérification pe ya service ya informatique. Après visite vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a solo lakina équipe dirigeante ya structure oyo na occasion na directrice générale ad intérim madame Kisoloke Lemvete a présenté ki ba principal avancé oyo ezali réalisé na établissement pe appelé daki pour na renforcement ya capacité opérationnelle ya guichet pe a sollicité ki na guichet unique ezala représenté na ba province ebele représentante ya guichet unique a kumisaki partenariat développé et longona ministère ya économie nationale oyo ezali ko permettre mise en place ya plateforme oyo ezali dédié na accompagnement ya processus ya formalisation ya activité économique ya secteur informel azwaki maloba vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a rappelé que guichet unique ezali institution moko ya malonga pour la politique gouvernementale na oyo etali amélioration ya climat des affaires na suka masolo Daniel Mukoko Samba a confirmé que formalisation lelo ezali processus gagnant-gagnant entre l'État congolais et l'ongona ba entrepreneurs et ba travailleurs. C'est un processus qui n'est pas facile parce que certainement qu'il y a des obstacles qui empêchent les petits entrepreneurs informels à se rapprocher de l'administration. Donc ce que nous faisons au ministère de l'économie, c'est de casser ces barrières et de faire en sorte que le GUS ne soit pas une barrière de plus dans le processus de formalisation. Pour la DG, il y a guichet unique, il y a création d'entreprise, soutien, il y a ministère, il y a économie nationale et zali pour na kobongisa image de la structure Oyo. Il était important que leur excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est notre autorité de tutelle, puissent se déplacer. Malgré leurs multiples occupations, ils ont pris pratiquement 2 heures au guichet unique de création d'entreprise. Vous voyez l'intérêt. Parce que comme je le dis toujours, le guichet unique de création d'entreprise est plus qu'une administration. Bosimba Peboibake ezalaki occasion pour renforcer le partenariat entre économie nationale et l'ongona guichet unique na programme ya monene ya formalisation ya masse oyo eko aboutir na production massive ya attestation ya activité pe ya entrepreneur na tina wana application mobile ezali lelo disponible pe ezali ko permettre kozala formaliser en moins ya 48 heures. Honorable Naron Mbungu, initiateur du complexe scolaire Mama Pemba 1PD, azalaki na réunion ya clôture ya année scolaire et longo na personnel ya ba école oyo héritier mapindemi la dilani. Nansime ko clôturer année scolaire 2025-2026 na complexe scolaire Mama Pemba 1 na complexe scolaire Mama Pemba 2 ba école mibale ya fondation Nerombungu bosimba ke initiateur na yango paye moko honorable Nerombungu asangisaki ba membre nyonso ya personnel c'est-à-dire ba personnel administratif et longo na ba enseignant pe ba ouvrier nyonso week-end et l'équipe na ko sepela pe kotala ndenge nini mosala etambolaki dans l'ensemble mosala etambolaki
vraiment kitoko pambate bilembo ezali komonana honorable Nerombungu azalaki ye mokote azalaki pena bato oyo ba accompagnaki ye bautaki même na diaspora nyonso bazalaki wana ba enseignant pe ba membre ya corps administratif nyonso cordon idole nde apesaki mot de circonstance Cordon Ngwala yepe azanga kite kosala modération par rapport ya makambo ndenge elekaki nyonso wana ezali kotalisake na complexe scolaire Mama Pemba 1AD ba école ya Fondation Nerombungu nzambe nde kaka azali force na bango ndenge ba mesana koloba ezalaki moment moko vraiment ya esengo pambate honorable Nerombungu initiateur ya ba école oyo zwaki maloba pona ko remercier personnel nyonso na ndenge basalaki mosala na efficacité nzambe azali force na bango bilembo ezali komonana akumisaki pe bazali ko assurer propriété na ndenge ya kosakana te na ancienne école Mama Pemba 1 elongo na Mama Pemba 2 nyonso ezali komonana na misu honorable Nerombungu asukaki wana te apesaki bango ba encouragement pe aprofitaki pona kosenga pardon soki moko na bango azalaki lésé bango pe ba personnel na ngambo na bango basengaki pardon soki balezaki initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba 1AD honorable Nerombungu nyonso elekaki vraiment kitoko bo simba pe boyebake honorable Nerombungu ye moko alatisaki personnel na ye po ete babima ndenge babimi wana baliaki elongo bamelaki elongo ezali kolakisake honorable Nerombungu azali penza mutu ya batu tango nyonso avandaka na ba personnel na ye basololaka kitoko bapartageaka ba moment ya esengo nyonso ezali kotalisa façon azali kokumbela personnel na ye na complexe scolaire Mama Pemba 1AD ba résultat kitoko ezali fruit ya travail oyo ezali kosalema bongo honorable Nerombungu encourager bango basala lisusu makasi mbula ezali koya pona encadrement ya bana afin que nyonso ezala kitoko na ba école oyo Mama Pemba 1 elongo na Mama Pemba 2 ensemble bango nyonso basepelaki pe bakumisaki nzambe na ba résultat oyo esalemi. Les enseignants pour votre abnégation, votre disponibilité et votre courage également. Et si nous parlons de 100%, c'est grâce à vous les enseignants. Ainsi qu'à tous les personnels de nos ateliers que Dieu vous bénisse. Problème Yamaï. Eza makasi toujours connu pour la population avant dit na quartier amba na commune ya Kisenso ba reporter ya info lingala ba beta kitu kuna bola ba détail elongo na Fabrice Ndombi igong tingi pe Rite Kindu. Likambo ya mai tuebite soki Régie des eaux azali ko abandonner mission na ye pambate na ba différents quartiers et komika kalikambo ya forage tuebite soki bato nyonso bazwi décision ya kotia ba forage pona kotoka pe komela mai tuebite mikolo ezali ko ya soki Régie des eaux akozala lisusu pambate population oyo esengeli afuta ba facture na ba quartier ebele bazali ko s'intéresser kaka na ba forage ndakisa awa na quartier amba na commune ya Kisenso population alobi ezala ba nyonso bazana ba robinet ya Régie des eaux et bimakate bato mosusu pe courage ya koluka kotia mai ya Régie des eaux eza lisusu te bango awa basalelaka kaka mai ya forage boyoka bango vraiment tozosengaka na bakonzi bakita sur le terrain fozala na mbongo chaque jour tozana difficulté ya biso makasi ya na kati ya Kisenso Kaka kuna na quartier amba la commune ya Kisenso population za konyo kwa makasi na likambo etali bongo érosion Fabrice Ndombi eritima pindemi igong tingi Rite Kindu ba pesi mini ba détailler. Ba problème ya érosion ezali kotungisa ba quartier ebele na ville ya Kinshasa ba commune ebele ezali menacé pona likambo etali érosion bandako ezali kokweya bato bazali ko perdre biloko na bango ya ndenge na ndenge awa toza na quartier amba na commune ya Kisenso epai wapi population azali komilela na ndenge ya kosakana te surtout que toza na saison sèche nde bazali ya kopema kasi tango bamvula ebetaka ezalaka mabe pamba te mabele ezali kobuka na se kobuka na bandaku na bango ezali kokende kolela na bango miso ezali kaka epai ya ba autorité ya mboka basala quelque chose pour na bango na avandi na quartier amba bayeba na kozala soulager ndenge ba expliquer na micro ya info lingala problème toi nango tona problème nanu no érosion bayaki po basala biso nzela bazwaki initiative bien po basala biso nzela mais misala ekata na nzela etikala boye
érosion esalaka badega bandako bato ebukani bokokita boye bokomona bandako nde eza ya kobukana liboso kuna bandako bato ekweya bato baperde bamisusu kutu bapika bacrise mpona makambo ya nzela oyo toza mpe na difficulté nano ya mai binango bomona aka forage courant kutu boloba toza mpe na difficulté ebele to nzela surtout nzela mpena nde yango wana so bakonzi bakoyoka basala biso nzela ezala bien. Tubanzike ba autorité ba yoki mbela oyo bana ya quartier Amba na commune ya Kisenso ba beti pour la ndenge ba érosion ezali ko menacer bango bosala quelque chose surtout pendant la saison sèche et ko soulager bango. Pour permettre na ba client na ye ba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na client akota nango na cabine te ba détail elongo na Michael Mustoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi, toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Pour l'année scolaire 2026-2027, la inscription ici est bandit na itemat binza delvo bolanda et le mona Stéphane Skande de Francis Kanza Lokoka. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na mokuse et bandit Yoka, Itemat Binza et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na Itemat Binza et Dapia Insta. Kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye. Aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, fait des études à Itemat Binza, lui Kabangu à lobby. Alors, avec système Oya Sikatozana à réforme, Oyo Tolongoli Banana, approche par compétence, Balaxi, Batindri Soto compte ce qu'on approche par situation. Oyo Lingo le Banini. Et ça, le cola, Oyo Tozana Golona supérieur, Tozana étudiant sur le système LMD. C'est-à-dire, à niveau secondaire, l'État peut amener un système ya sikawana oyo par situation dans le cadre que ceux qui va si moi na exercice bazo créer situation ba si moi pour que moi na a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de méthode dans les alliés réformes moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa
peut-être ezaka itemate na école moko, c'est-à-dire ezeku sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki deja kobanda musala itemati binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ma fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala mposa bodévelopper bacompétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele bainscription se bandaki déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bolekaleka déjà kozoba formulaire ya bainscription pour baplace ezali très limité itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Pour la inscription ici déjà ebandi na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Néron Mbungu. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout na ba question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Néron Mbungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Bota la bino moko ba bijou oyo fondation Néron Mbungu. Atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents sites ya ville ya Kinshasa bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire pino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa baelève bazali kotanga vraiment na bacondition ya kitoko botela bino moko basalle de classe pe bacondition nyonso ezali korépondre à banorme ya UNESCO bongo bapratique ya kosamba ezali te baatelier moderne ya kafu même baekole mosusu balekaka mpona kosala bapratique na bango baatelier moderne oyo ezwami mpona coupe couture mécanique générale électricité construction pe bongo na bongo botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na baniveau nyonso complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force nzambele azali force na bango ndenge kaka elobamaka awa bilembo na yango ezali komonana bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka tolobi ndenge kaka tomesana koloba esika enseignement ya kitoko pe formation ya malonga ezali kopesama ezalaka mosika te botala artiste comédien monene elombe esukari elongo na molongani na ye baye pe kokomisa bana na bango na complexe scolaire Mama Pemba 1 ti na complexe scolaire Mama Pemba 2 na nsima ya koremplir baformalité nyonso elombe artiste monene elongo na molongani pe bana na bango bapreferaki kovisite bâtiment pe atelier nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba mpona koyeba soki biloko bayokaka na matoi ezali ya solo na nsima ya komona kimona meso boyoka elombe ndenge alobi. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.
Fondation Nerombungu ateli bino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku to pe na commune ya Ngalema kobanga te. Complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline travail et réussite. Ba parents boki mambango pour na kokomisa bana na bino boki mambango pour na kosala ke bana batanga kitoko pe bakoma utile basunga République démocratique du Congo kasi pona yango pona école ya kitoko choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimio oyo ezali mobange na contribution pona éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique tomoni yango. Na itemati ndolo kuna pe bango batikali simate ba fongol déjà ba inscription ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Stéphane Skande Nathalie Kelakapenda. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemati ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya itemati ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kobanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babi makande awa bozwa ba option technique oyo itemati ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na ba bureau na bango chaque jour eza ouvert pour na bino boya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Pona santé kitoko ya bino mikolo pe bana boye ba ke potopoto et ça c'est mon corps Protiva. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Protivap. Dans la communication écologique moko a bolanda lecture nango. Famille Ngondi bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso
liwa ya mwana na bango na kombo ya Arnold Landu Ngondi, autrement appelé Jika, oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya samedi 1er août 2026, ve montoire ekosalema na résidence familiale oyo ezwami na avenue Kingusi numéro 78 na quartier Malala na commune ya Makala, référence Wenze ya Makala. Na 18h juste arrivé ya ba membre ya famille, pe na 19h juste ouverture ya programme, na 20h juste animation religieuse, pe na 21h juste pa témoignage ya ndenge na ndenge, na 22h juste prédication, pe na 22h40 biographie ya Mowei. De 23h à l'aube, célébration musicale. Mokolo ya dimanche 2 août 2026, Nangonga ya 8h juste exposition na morgue ya Ngondo Maria, oyo ezwami na commune ya Makala. Courte prière, recueillement ya ba dépôt ya ba gerbe de fleurs, paiement ya famille. Nangonga ya 9h juste départ ya cortège pour na bokundami na cimetière ya Kimberley vers la route ya Mingadi. Nangonga ya 15h juste bain de consolation na résidence familiale, pe nangonga ya 16h juste fin ya obsèque. Tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Arnold Landu Ngondi, autrement appelé Jika. Limonayo epi manekimia. Tika pito tika masumo na biso epai ya mobikisi. Eloni asila kate info linga ya journal la peuple ya mokolo ya mercredi 29 juillet 2026 yango ekomi na suka en tout cas nazalaki na sango makasi ya koprésenter le bino journal na biso soki bo apesaki en bopesa merci na net kindu oyo akumbelaki édition na sima caméra pe montage tozalaki na Igong Ting journal la peuple ezaka supervisé par héritier Mapindemi bandeko botikala malamu. Au revoir. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Boyebi, toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye, ba voyagaka kitoko, tina destination, tala tina pekisi biloko nyonso oyo, ekotaka na cabine te, c'est-à-dire, passager nyonso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.